mbote bana RDC, bana Zabra, bana Congo, Angola, bana de partout, Bakolanda biso, Europe, États-Unis. Vraiment merci na émission na bino tango yeso bozo landaka Congo et komi wapi. Merci na ba suggestion na bino, merci na makanisi na bino kitoko bino boza ko pesa biso. Alors bande ko balandi lelo tokolobela makamata linkita. Kita oyo bailo poto babengi culture. Culture mboka na biso. Culture ba africain. Et comme wapi lelo Congo comme wapi culture africaine et comme wapi lelo solo balandina biso to lakisa bino maike na kata émission mais lelo to ko mona bana mboka o bazana bwanya o bazana mayele o bazana bososoli baza ya kokangama baza bloqué nzokande na bamboka nyusu tokomonaka ototala kuna balona eka nguba bakomba grande puissance kuna basalaki boye balonaki eloko boye mais biso moko na kati ya mboka na biso Afrique eza berceau ya humanité lelo culture africain ekomi kokita pona nini mindele balingi ba devancer biso or biso moko bakolo culture esengeli to valoriser yango to komona bande kona biso ba artiste bana mboko bazana bonya parce que bakolo baka mboka o ezangi culture eza mboka ya kokufa eza solo culture mboka esengeli eza makasi mais soki culture mboka ana eza ya kokufa ya eza makasi te mboka eza ya kokufa lelo tongo mona bande kona biso ba artiste baza ko sala makamaiki bazo sala biloko ndenge na ndenge ezolakisa ke tozana ba savant na kati na mboka na biso mais biso moko bakolo mboka toluki bango te tolingi toyeba bango te et tolingi tomona bango te. Alors biso toyeko lokela bino bango kotala mosala ndenge kosalema tolakisa bino nano artiste moko boye bibi epai tokendaka ekozala première ou deuxième émission tolakisa bino artiste wana biloko asalaka inspiration na ye mais lelo biso tokanisaki tosuki wana nzoka nde misusu bazali oyo bazosala mpe lisusu alors tomoni ke baafricain biso bacongolais vraiment toza béni. Alors yango tokomona bandeko na biso baartiste tokopesa papa na biso mbote a se présenter boye baye lisusu papa mbote na yo mbote mama journaliste papa tokomona yo ko se présenter baye bayo. Oui, ngai nazali ndeko Patrick Kusakana. Actuellement je suis directeur technique na espace où ici ka beaucoup tingai et bien ngami na kombo ya ndako ya la vie belle et lesika oyo biso to sanganaka esika to saka musala na biso donc awezali esika ya musala nde tokutani solo awa tozomi na kati ya ndako ya la vie belle et pas misala meza ko salema et pas bandeko na biso ba artiste papa dete na kati na mokili oyo nani bakoki kobenga artiste pe nani azali artiste te parce que bato nyonso bakomaka nga artiste ngai boye eza moto asali soki nini na ye nga artiste nani oyo bakoki kobenga artiste pe nani bakoki kobenga artiste te. Bon ezali mutuna moko malamu mingi mpona komeka mpe kopesa baexplication pour que mutu nyonso comprendre réponse oyo lelo tozomona bakonzi baoti kopesa ndingisa moko bazokata bagene basuki oyo babengi balox glede nazokende na nzela mutu moko ayebisi nga oh non artiste bazokata basuki na mpona nini babi te mokonzi ya mboka apesi ndingisa
na ba agent na biso alors de bakata bat basu bakanga ba jeune wana siko ba jeune baza lox ba devancer bango ba kata suki voilà ya monde sikoyo na lingi na pesa réponse par rapport ya mutuna na yo on ezala ki net introduction voilà sikoyo nga na ABC ndeko wana bi ba pesi ndingisa bakata ba basuki ba lox na bia mais lelo abi pona ni mpo bazomona batutu bakomika ka artiste confusion na bi mais non oya miyebi ke azali artiste akobanga eloko moko te parce que biso tozo représenter mboka ngai na salle d'étude na ngai na académie des beaux-arts en tant que lelo nazwi papier na ngai oyo lelo ezosala fierté na ngai na mboka naza artiste naza na mukanda na ngai donc bango soki bapesi ndingisa mpona okanga mutu fo otune mutune epi se ngai mikanda na ye mpo ngai azala mukanda na ngai en tant que artiste yango wana tobingani ba artiste mais kokende musika artiste azali mutu oyo aza kocreye artiste aza mutu akreaka mutu avandi araisonne nasala eloko moko emona na miso ya batu epuis batu bapesa eloko wana valeur bacomprendre eloko wana po eza eloko mosusu mutu akocomprendre nonka par image par création na lolenge mutu asaleli eloko wana nde mutu wana babenge artiste c'est un créateur solo ndenge ndeko akuti kolimbola artiste aza créateur lelo bato nyonso bakomaki ba artiste moto aza ni kuluna akomi artiste pamba te azwi lox akangi epesaki confusion makasi ba artiste solo bazali ndenge tokuti kolobela lelo thème na biso ya mokolo mwa lelo eza l'inutile dans l'utile tina te eza na tina yango de thème na biso ya mokolo mwa lelo tokozonga suse pa yo pe ezwa mi papa dete po oyebisa biso na bolamu ete bino discipline na bino eza na classe ni parce que tozomona neti melo na kati discipline na bino eza na classe nini bon en tout cas discipline na biso tozali tozana art plastique oui art plastique eza ko bimisa ba discipline ebele voilà tozali na peinture tozali na sculpture tozali na céramique toza pe na métal battu ba œuvre lelo ba koma obenga ba bijoutier voilà atelier ya bijouterie eza na kati ya académie des beaux-arts mais kuna eza pe na atelier soko ye omona atelier ya munene ba basala mambo ebele sika pe na makambo bandi o bijoutier kuna atelier mais lelo ba benga ngwa métal bâti maintenant métal bâti eza vaste omona artiste asali œuvre moko na ba tolo to benga ba cuivre voilà asali yango apesi forme ba professeur bazana bapesaka ba cours wana toza pe lelo na art mususu bazobenga ba art lokwa neti ba jeune basaka ba perle eza ba art moko ezokende toujours na art déco na art déco ba jeune bazoyekola koma kosa ba perle na ye alati tout ça machin donc toza pe lisusu kaka na académie wana toza su na discipline mususu babengi architecture intérieure na kati architecture intérieure baartiste baza wana bato batali makambo etali kaka décoration yo kobenga mutu oza na besoin ya ndako no batongeli ndako babie ndako na yo maintenant il faut consulter baartiste wana basali baarchitecture intérieure baarchitecte intérieur bango nde batali makambo ya décoration intérieure ya ndako voilà toza pe na oyo tombengi bamisu baza basali bâtiment ezaka na kati ya Sainte Académie donc ba discipline ezali ebele maintenant il faut sikoyo koyeba korepartir baexpliquer malamu pour mutu nyonso a comprendre ouais po lelo tomonaka artiste ya beaux-arts na société na biso congolaise ayebani te bayebi kaka lelo baartiste et musicien or biso baartiste et plasticien tozali partout le manque parce que promotion vraiment ya baartiste wana ezosalama penda te po lelo ozomona baartiste et musicien balekaka na bachaîne ya télévision bazosala bapromotion na bango bazosala baémission bazobela misala na bango mais côté na biso baartiste et plasticien biso pena tomonaka bandeko ya ndenge bino boza bajournaliste boyaka penda kovisite biso te mpona kotalisaka mpe misala na biso mais lokola boye na komesa na boye mpe omona population na biso ando comprendre qui est artiste et plasticien solo papa ndenge uti koyebisa biso
sélection na bino ya biloko oyo tobengi l'inutile o bakobeka biloko pambala babiloko wana sélection na bino esalamaka lolenge nini? Biso lelo moni baartiste oyo bazotalisaki mboka bato bawanda comprendre na question tuni eloko ezali inutile mais biso baartiste comme ça utile. Prenons le cas ndenge beaucoup balancer ba image mon artiste moko pe ya centre azo travailler na ba biloko bengi ya inutile wana artiste wana azo travailler ba biloko ne yemo ko expliquer et puis beaucoup mon nango en live ndenge azo créer ndenge na ota koloba azo créer ba biloko na esiko izo comme utile muta kozwango akomi ko utiliser yango comme portatif akomi ko utiliser yango comme masque moko portatif azo la yango. Donc biso ba biloko eza niti toza kolokota toza ba création na biso na ba déchets tozo lokota na ba poubelle ba plastique ozo mone komi partout na ba rivière na biso zo kanganzela ya mai biso ba artiste to komi ko créer yango ba costume to komi ko sela yango ba biloko ekomona na keno mutatali abi eloko ekomi œuvre d'art linzanzo ekomi boy malamu na batela yango. Donc biso biloko wana pa na biso ya utile wana tozo komona eza utile sko pona biso parce que tozo créer là on ba œuvre d'art lelo mindele pe bazoya ba moni yango na ba internet ba komi ko akoluka biso bayeba comment est-ce que toza ko créer ba biloko wana ba mona yango pena potanga mona yango kaka na internet bo artiste alati abi mais c'est quoi ça costume mais asali yango ndenge nini bazomona siko ndenge tozokende na bafulu tobandi na barécup tokoti na fulu tozolokota tozozwa biloko wana totia yango tobandi kocréer yango wana eloko wana oyo monaki utilité ekomi utile. Prenons les cas babiloko ne tozomona bamaboka eza na atelier bakiti banini biloko ebele eza tout wana ezalaki biloko mo déjà négligé eza négligé po ese lekeli olibuka toboki eza sous la valeur te. Oui liboka eza sous la valeur te mais artiste a raisonné sous liboka na pesa ngo sous une nouvelle vie et comme siko historique et kota na patrimoine culturel do yango wana biso ba artiste en tout cas toza pona ko salara toujours ba restitution ba biloko wana oyo eza sous utilité to pesa ngo une nouvelle vie et comme payer utilitaire tozwanda kisa eloko nezi liboka mama saleli amone toboki abwaki yo récupérer mosusu okosala ngo nini lolenge kani po ezonga penza eloko oyo ezonga utile mama mona eloko ngana négligeki na bwaki ekomi susu boy ekomi na exposition mundela tali ya sepeli koma bosalaka ndenge nini? Bon liboka wana na komona na bilili liboka ngai artiste na vandaki na ndenge tosalaka toujours ba recherche pour que to arriver na kosala eloko ekokamwisa motu otamonaki eloko wana lelo ezalaki na étape ekomi susu boye. Donc eza toujours raisonner ba histoire ya kala histoire ya kala tozongaka toujours na histoire parce que histoire yango nde esalaka eleo me bana bakotama lobi bakoya toujours ekorattrape mais ozoyebaka histoire wana bato balingi yango te histoire ya kala babengi yango bondoki lelo mais nakomona yango étrange soki histoire ya kala moto abengi yango bondoki seke aza na connaissance te aza na connaissance te parce que histoire totangaki yango biso nyonso ezali babiloko ya kala nde ezozongisaka biso toujours na kati ya actualité. Liboka wana histoire nango ezali na tango ya kala bakoko na biso bandai ko nourrir famille na liboka machine ezalaka ta l'époque bazotuta mama azotuta fufu na liboka mama azotuta malemba na liboka azotuta pondu na malemba azotuta mbika na toujours na liboka. Donc liboka nde ebokoli biso nyonso biso tout outi na liboka wana. Maintenant pour moi na moni ke liboka oyo ezali loko il faut na retracer yango sur histoire pour na hôtel sa valeur ya ba maman. Oui. Oh lelo maman aboti yo ozalaki bebe bakite azonyoka mako tutaka fufu atuti fufu lelo moni machine oyebite ke nzoka nde liboka ezalaka yango nde ce que sali ba invention ya ba machine machine euti na philosophie ya liboka machine na fufu mais lelo ba oyeba mote
Baoye bango te liboka ezalaka. tomona on ampleur na bambula euti koleka bakule ezalaka te partout bakomi kotuta na masango na par exemple maintenant mayele wana eutaki wa mayele wana eutaki toujours ntango bakoko babandaki kotuta batalisaki déjà lelo lobi bana bokosana racine te oyo eza racine lelo lobi bokosana te bokobakisa su bamayele kobakisama yango moni ntango kure ekatanaki bamama bozongaki lisusu na kati ya histoire kaka bowandi kotuta fufu histoire oyo lelo bobengi bondoki machine ezalaki te machine eza kati courant sikoyo oyebisa biso okonika fufu neni po tolia bozongaki kaka na histoire tozosouffrir mais voilà po bakoko basi balakisaki bino ndenge nini bosala soki difficulté moko boyeye tomoni kuna bikeko likolo kiti ekoko mosusu aza na basete kiti mpe alati sete ye nyonso baepine nayebi te explike biso na ntina baepine wana eza nini kiti oyo mpe ezali toujours baart de recherche oyo natalaki mpe ndenge nini tokoki toujours mpe kotalisa mpe pouvoir kote ya batata maintenant nazwi nasali kiti na nga ezali na chaise en clou na beti yango basete oyo eza thème nango ezali le pouvoir des épines pouvoir des épines nazolobela sikoyo valeur pouvoir ya tata bakiti oyo tobandaka kosalela yango na ntango ya kala eza bakiti oyo ebande courne bandako na biso tu ya baafricain oyo ezalaki lelo oyo bakiti ya fauteuil koremplace nde oyo nde ezalaki tobande kosalela mais lelo en réalité bakiti oyo ekomi kochange forme epuis bato bakipa yango susu te ekomi baplastique voilà plastique ya remplace ye donc ye nde aza kiti oyo lelo il faut tolobelaka ye valeur ya kiti oyo ndenge tobande koutilize yango epuis kiti oyo nakolobake pouvoir des épines ezalaki kiti soki mwana ye kiti moko banda ozala kiti ya tata oyo ezalaki kiti ya tata bavandelaka te yango wana kiti ya tata donc mwana moko ta kovandela kiti wana voilà mpona kotalisa valeur ya papa na kati ya famille papa azali na pouvoir monene papa aza moto oyo aza kogere famille libota mobimba donc bilembo nyonso wana ezalaki kolakisa pouvoir donc papa souffrir koluka pour famille ya bani nyonso banda komona comme souffrance ndenga na signifier na basete wana pouvoir de pasi wana eza pasi papa moni prévané to comme mango pe le chef de l'état na biso Antoine Tshisekedi aza pe na kicho kutu ndeye ifanda amo azo yango fo nda somba na ko pese cadeau kicho pour amona siko pouvoir na yo yazo gérer lelo eza bepine azana bepine eza pouvoir na yo donc na bitumba na pouvoir des épines donc il faut vraiment donc azala mopikiliki kiti bayembelaka kiti oyo yango mais c'est pas facile à vendre là yo kovandela ngo te po modele nga na moni eza na basete likolo wana kovanda wana te bon sikoyo pasi ya tata koluka kolesa ntango pasi ntango maladi baproblème nyonso ezali koya tata na mutu ya tata yango ozobeta sete moko nazolakisa papa atangisi klasi mwana pe azwi pete papa sipote mwana reprendre année abandi su kofuta lisusu baminerva mosusu donc bachoc wana nyonso yango na signifie yango na chaise oyo donc bachoc nyonso wana ya vie durant toute la vie ya papa to signifie yango na chaise donc chaise eza chaise moko historique yango wana toki kotika yango ebunga inapercité il faut zonga toujours na histoire eza bakiti oyo ezomérité vanda na baplace oko bamusée comme ça artiste a commis sens ya kiti a expliqué en profondeur pour que bato bacomprendre histoire na biso ndenge toutaki donc kiti oyo eza bakiti il faut tozongelaka yango kaka topesa yango kaka valeur solo namoni na bakiti yango eza mpe na bafile bobenga oni bafile babele o quoi non fil de recuit namoni bafile de recuit kuna eza nini tina nini bokangi yango basinga wana fil de recuit ezali toujours continuité ya histoire ya papa ona komona lelo histoire toujours ya papa bachoc wana lelo omoni basinga bazokanga c'est pas facile pour que un responsable a resurvi omona babi mutu na vie donc ce mutu a resurvi il faut toujours le féliciter parce que c'est pas facile singa wana ezolakisa toujours baproblème
comment est-ce que papa ba problème avec nango aluka bima na kati ya carcan swana donc voilà donc c'est pas facile de on te signifier ngo na ba fille de puis wana relaxa ki donc luka ndingo bima ils ont pas mai oche na maboko mais zo bima siko na ba kati maboko donc zo luka nzela bima voilà c'est comme vie à mutu nde to signifie ki papa étant chef de la famille donc c'est pas facile. Il y a comment est-ce que supporter ba choc nous soana il y a koboko la biso, il y a leisa biso, il y a kende ko luka musala pour que embaucher travail. Donc c'est pas facile. Mais avec nombreuses derrière vous donc famille mobimba donc c'est pas facile. Il y a un moment kiti oyo ezolobela ba makambo na nyoso. Siko to mone kuna na kiti yango œuvre d'art moko ezakuna. Oyo ba congolais ba bengi bondoki œuvre d'art wana ba beti yango sete eza na sete belé na nzoto ye wana pe asilifie papa asilifie rôle à papa non kit œuvre wana eza histoire oyo eutaki vraiment pas na biso na Congo central omoni œuvre moko ba bengaka mikisi donc ezali œuvre Oyo, bon, oyo ça vraiment, ça y a vraiment, pour moi qui s'azaki partout, bah c'était partout, azaki na bah c'était nae. Maintenant, dans le moment on a œuvre oyo, mikisi, nde sika pena IDP, ya robimisa histoire, ya kitio yaki, au pouvoir des épines. Parce que mikisi pezaki na même histoire, ya ko ebande corrélaté bamba histoire rebelle. Les lots on a tango akalabako kozaki soki mutu aibi. Baye ko tuna yo wangani mais na ko wangana soki bakei na bazui œuvre oyo bazui c'était ba beti donc so ba tunio ni kama ki loko ngai bakei loko boya ngai te ti bakoya ko bimisa ke yo muto ibaki kit enani eloko a partir ya œuvre parce que œuvre wana ezalaki ko symboliser ezalaki ko loba bazalaki ko bimisa ba secret ezalaki œuvre moko mystique. Yango moni ba problème nyonso bandaki ko gumba na kati ya œuvre wana bazo remplacer na ba CT soko sali problème moko boye bazui ba beti na œuvre wana o sa mezaki œuvre moko mystique yango lelo za na musée Tervuren eza na musée na biso eza na musée Tervuren œuvre wana eza na musée Tervuren esa la kapende lobaka yo sa makambu donc na butu œuvre wana moni etchaka ba crime moko na kati siko zo bondo kite. Mais c'est ça, wana ndio kasipia ba Afrique. Pouvoir ba Afrique. Siko kenda kuna bateka? Bon, wana biloko kendaki na ndenge ya colonisation, oui puis. Ndenge colonisation. Attends mindele bayaki bazui richesse na biso bakenango. No bazaki poza problème oke olobi na nini wana to ba beti sete na iloko wana solution monani. Siko bango bako kala ndenge nini bapesa mo pa mindele. Bon, bakoko bapesaki yango pa mindele parce que bazalaki ignorant et puis mindele yaki na politique moko ya lokuta mindele yaki na politique ya lokuta aussi oh non il faut bosala boye bozongisa boye po bazwa mais tant ko pa kopesa biloko wana nyonso na sima ko simba mutu c'est comme trop tard bango bazui bazui mais bango ba invention zo sala kuna ndenge na ndenge uta nango awa tout mais ti lelo bazui ya kaka si le bazo ya kaba yo kongola ka baya ka pa na bino bazo ya tozaka na bango mama tozaka na bango yango moni biso ba artiste faut botika ka biso toloba tolobaka histoire tolobaka to expliquera pour boye baki biso il faut to réclamer o ya biso ekenda il faut zonga po mise réclamer ngwa pa banani mais biso banani gouvernement to bino ba artiste. Non, tout le monde. Bon, biso lokola siko toyebi makambo yango mwa mukie toloba toyebi façon ni toloba ka langage ni toloba po to kendaka pe kuna toyebi saka bango bo biloko eza ya biso fezonga lelo tu prenez les cas na Mali ba Malien ba oti ko réclamer blo na pas ba français il faut zonga bon ndenge to ka ki bazwi ndambu même si fezonga biso pe même ils ont même procédure il faut to ça ba mémo toloba po blo na so fezonga. Ah bon? Oui. Wala ba okanga manango non bon kokanga manango mama histoire est belle. Mundele pas comment reconnaître que africain lelo akomo koma maele to comment comprendre bango toujours solana bango toujours bisa ba fara so ba ya to ebisi bon mais bino o kaka bazo dévier to bi faut biloko na biso songa ta mise botongel biso isa vide
Bozon c'est bleu. Bozon c'est bleu tout tiangwana. Boya rapé au côté miso fouti mbongo, mbongo côté na trésor public. Pour qu'on va foutre ça mbongo ka 20 €, 30 € pour qu'on na miso ta la. Pour la miso ta la biloko biko na biso mbongo. Ah bon? Mais biso misé na biso ngone tungami eza vie eza ne lo côté. Eza ne lo côté. Nini bako sala po biloko tonda kuna na kati. Parce que bino ba artiste bino ye ba biloko na bino eza na ba bisika bozaza. Ndini bako sala po biloko ekota na kati ya musée. Kasi ya est-ce collaboration ezali na ministère ya culture ya yango tolobi toki koloba pe tokoloba kaka il faut politique culturelle et salama malamu na mboka. Pour biso ba artiste tokoloba lelo net ministère wana eza ministère fait géré par un artiste. Pour lelo soki artiste avandi wana abandi ko sala musala ko boule makabo. Akosala musala comme il se doit et puis akopesa ba solution. Lelo ozu mutu moko bo asala nyo seni ochi na ministère ya culture akosala lo hote. Na ko ba lelo mon ministère wana. Eza ministre mususu soki ba pesi ebonga wana azala ministre ya culture akokima. Pour la nina bipo na mbongo ezate. Abeza ministère ya bisika bikauka. Oh! Asaliere. Eza ndikute sika oyo ya mbongo ebele fwe kota. Mais akolobaki awe bisika bikauka. Ah bon? Na ebisio. Mengai lelo toyebi ke ministère wana oyo sa ke lelo Congo telema eza ministère ya culture et art, ministère ya tourisme, ezali ba ministère wana neti environnement. Eza ba ministère oyo lelo photos à la fière nango. Mais lelo pa na biso awa kende na ministère ya tourisme wana okomona ke na ministère wana mais au fait na ministère na chaque culture et art, politique culturelle, eza vraiment te. Oh bloc quand tu photos zongi sango. Kita. Il faut zonga vraiment que non ba que non culture ndezo sala makambu na monde entier c'est la culture. Siko yo ba tio ministre la culture olobi ke kuneza bisika bikauka. C'est que vous baté. Éviter que wana ndisika ba tio sika ya mbongo ebele. Il faut ça que ba entrer quota. Au sala que créer ba exposition, ya ko visiter ba artiste, neti na télé na biso na za bloc ebele. Siko bloc on soute ke pa paya. Le bino système commence boboke na bino exposition. Boko meko na ba proposer bino boutique yango kuna. Oh. Bozongi na bino maboko pamba na mbongo na bino bozongi kuna bo exposer na bino boteki. Mais maman, prenez le cas par exemple en un atelier. La création de ce moniawa normalement le pays où ils ont bien géré, les artistes n'ont pas créé ba biloko na fond propre na ngati. Faut na la subventionner. Na côté ce projet bo pesi na mbongo nanga na créer biloko et vandi na atelier puis bo komo luka pe ndenge nini bo sala promotion nango. Na teki na zumbongo et puis mbongo ane ezo tambusa toujours mboka. Mais les loyo ba tableau ezawa siko fonga na luka internet ba biloko kende expo ibana mboka mindele ba sombi etika nango. Etika nango. Na motuno na tuna ngomengi bosala kaka makana. Ya bino kaka o dessiner yo moka ko koyeba ko limbolango. Toujours ndakisa tableau wana. Toujours comprendre te na moni muto telemi, muto lali mopanzi. Ba dessin moko mystique. Nazo comprendre te lingo la nini. Muto ngo za ba cravate bele sur ba singa sur ba cravate bele na kingo. Tableau oyo thème nango eza ezolo ba monseigneur. Monseigneur lelo soki to tena dictionnaire au mot na signification ya seigneur. Soki to ke côté ba religieux bakoyebisa biso seigneur ezali un prêtre eza muto oyo lelo aza kolakisa biso nzela ya nzambe. Soki toke pe kota ba seigneur mususu ba mususu pe baza ba seigneur na bango o bango ba adoraka. Oh seigneur biso pe ba mususu toyebi ke seigneur azaka moko nzambe. Siko lelo ba seigneur bakomi ebele. Na kotakisa siko tableau seigneur oyo mutu na mutu azo comprendre comment est-ce que ba comportement ya bato komi lelo na kati ya société na biso bato ba servir bato sous comme il se doit être. Bato ba komi ko salela kaka bisala sala ba makambu zaki mutu moko bo logique mais lobi okongwani. Voilà la raison pour laquelle au moni personnage oyo na ti aki un peu horizontal pour na otalisa ke bato baza ko se pencher bazo changer ba comportement bato baza sous logique te ba comme illogique
bakomi ça makambo illogique. Mutu, comment est-ce que Mutu a la cravate belé? Ils sont là qui ça va comportement. Mutu musu a comme la face il y a rose donc Mutu musu face noir donc ba comportement c'est belé aux se pesa sous batouté. Au moins Mutu lelo toko kenche ba pasteur. Pasteur là, Jésus. Mais en réalité quel Jésus, quel Dieu bango ba samela, quel Dieu? Dieu bomba mina sewana oh là là. Donc peinture, ezali école. Les écoles, les autres qui enseigné makambo belé. Toujours talisa, ba comportement, toujours talisa comment est-ce que mutu avoki koza na société, comment est-ce que mutu. Donc mutu aza mutu lelo to mona ya lelo te, batu ba komi kala na lobby wa mon Seigneur. Mais quel Seigneur? Vraiment papa geteza c'est mingi parce que balandi na biso bazo comprendre. Nini biso zo lobela sika totali kuna pa iwapi ba mapapa la gome zwami na mapapa wana biso to yibi mapapa so to lati mapapa la gome to bwaki tina teza na tina bino eloko nini bosalaka to mapapa wana ebongwa na ndenge bongwani bongo ekome lamba mutalati. Voilà mapapa oyo lelo na otalisa comment artiste toujours alingi ko changer environnement na biso na ndenge ya esaleli oyo tokomi lelo na art contemporain ezali art oyo tozolobela art actuel mukolo ya lelo tozomona bato bakomi kosala ba création ekomi ya ndenge ebele so toke na kote ya mindele bazoyela biso babiloko moko boye tozokamwa mais nyonso twana eza ba création biloko eza contemporain. Na romona pe lelo artiste avandi mapapa oyo toujours lata lelo plastique babwaka mais artiste abino ngana okipe osala lelo lelo ke ekamisa pe batu eza lelo ekoma utile ekova na musée lelo soki na pa mindela amona lipapa zokamo mais soki œuvre lelo ndenge artiste a créé et que vandi ce qu'on a musée batu bazoya bazofutela ngo pe mbongo batala costume créé à base de babouche déjà au moins c'est un langage et puis eza sous en même temps peinture. So tal ba couleur, ils ont ba couleur, ils ont le là donc mais li papa na ko mona ba li papa mais le li papa to le ba makambo belé. Marche. Ils ont le là marche donc etamboli ya batu ndenge batu baza ko tambola pour ba luka ndenge nini ya moyen de survie. Moyen de survivre donc mutu. Donc je la ça marche tamboli ya mutu. Donc mutu ko la muka na tongo bobu falata li papa abandi ako bandana na ki osomba lipa na gambela na bon gambela qui est toujours un objectif moko koluka comment est-ce que faire nourrir le corps nzoto nae pour vivre pour za makasi de singa fatambola il faut ça asa pas boni pour trouver solution na problème za nango yango na artiste amika ko talisa donc mutu nyoso tout kola la pongité donc il faut ça la marche, il faut ça la un pas na vie. Faut ça la un pas na vie pour que voilà. Donc on a un bidon. Voilà tout le monde est là bas costume en bidon. Ouais. Le bidon c'est tout mais la main doit voir ka. Et bon on y peut là bas. Bon mécanicien sur utara. Mécanicien yo ezali œuvre de l'esprit. Ils ont un mécanicien mutu. Comment est-ce que les lots tozomona ceux qui ont créé un kaka na Covid wana Covid a changé notre système mode de vie. Voilà. Na kota la liboso ezalaki to bimana tongo bonjour soy bonjour to pesimbote. Mbote na loboko. Hein? Pesimbote. Mais les lots Covid a kaboli biso na bato. Eza sumbote te comme il faut chaka boye. Eza sumbote loboko te il faut bando chaka ba maboko boye. Maintenant artiste atali pe comment est-ce que les lots Covid, moi donc Covid wana ilongoli biso pourquoi ba système ba valeur wana nyos. Donc et ça va biloko moko il faut pas oublier Covid oyo mutu na mutu faut to ka solution to ba ndenge to kozongisa toujours ba biti wana nyonso ya kopesa ka mote au serré mutu mais au bouger penda ça va tu es en bonne santé. Oui mais lelo moi encourager sous mutu comment bonne santé zate. Donc on tire ka et comme il y a boy. Donc
artiste thème nango mbote pesa mbote na yo mbote pesa soki artiste alati yango esa ba mouvement mbote ba mbote mbote c'est ça une œuvre ya une blanche hollandaise ba mindele mo ba partenaire mo tozaki na bango na résidence awa nde akreaki œuvre na ye nde biso topeseli thème ya œuvre wana tobi ya tunaki biso pa na bino kosalue mutu na munoko na bino tobi mbote nde abayaki ko réfléchir comment kosala œuvre na ye po andopesa batu mbote apesa tous les congolais mbote na balabala ntango aosala performance na ye. Voilà. Donc monique artiste a réfléchi ndenge nini nakoki kohabite na bato oyo le langage na bango code na bango eza nini ya mbote fo bapesa mbote loboko nde abi mbote yango pesa mbote na yo mbote asali basali ekutu na nzembo bana Congo basalela nzembo Charline donc je salue à passant donc yeyo donc œuvre na ya s'inspiraki na yango touta pe koloba munoko na biso photo pesa mo pe valeur moke mundela lobi bo pana bino bo se saluer ndenge ni mbote sali pe œuvre na s'inspirer na pesa bana mboka bana Congo mbote voilà c'est comme biso de l'autre to juif français to tcheli boso culture na biso mboka makamno so mboka to bwaki to komika na culture ya mindele alors nzoka nde culture ya biso moko africain eza na motuya mingi parce que culture ya mboka kaka nde tozozongela culture mboko ezanga culture eza mboka okufa kuna tomoni costume mosusu toyebi te wana bosali wana biloni oyo eza tozolobela écologie oui tozolobela écologie artiste azwi bakopo ya bois bamatiti oyo ya bois wana ya babois nde asali costume na ye azolobela écologie. Comment est-ce que les gens bazokata banzete en désordre donc nzete wana pesa na besoin ya revivre nzete wana pesa na utilité nango ndenge tozo ba inutile comme utile donc nzete oyo ezopesa vie oyo ezopesa vie lelo mutu kopema boye po tozwa ba énergie wana nyonso ezali ba atmosphère eza nzete nde azopesa mais lelo nzete bakati bon vas-y comme yo basala kiti oui to boité il faut bakata pour basala so kiti mais il faut pas au covid nzete yango artiste yepe asali œuvre nae pour na kolobela écologie lelo sans été passe bakatela biso banzete na boulevard au monde bato baotamba baosouffrir toka mais pourquoi bokati banzete ezalaki mwa mopepe ezosouffle mutu pemba mo bato bazokwea bakambaki na baboulevard wana mo eleki boye chaleur banzete eza te mutu akwei pu bato bapema baza oka mutu mosusu bakokaka pena chaleur te soki étouffement yo moni pu mutu akwei akufi nzete il faut ezalaka yango moni artiste abi non il faut protéger nature to protéger nature to katakataka na luingete okati o remplacer wana nde bongo kwa biso na totala kana kota bakasangu na mboko eza pembeni bakata nzete batala te mais ça ko songer que nzete to kata lobi to lona ngo lisusu ebota pona yango zo préserver nature makale zo utana nzete chaque jour na Kinshasa makale kokota banzete ba okata pona maumedela bato wana bon omoni tolobi eloko tozosenga kaka toboyi te lelo makala ezosunga pe mais tolingi ntango okati remplacer eza tokati otiki bi bon likambo ata eza ye moko tata nkolo po ntango okoni nzete oyo obosani na ubitwa yekola papa mai mbula ebeti po nzete ezwi énergie ameli mwa mai wana omoni lobi apusani apesi susu mupepe ça va merci d'être toujours ketala so biloko mosusu merci mananga toke kotala biloko mosusu papa d'être biloko tina te eza na tina oyo tomoni biloko biso salaka mosala na biso soki ebebi tobwakaka yango po ezaka so na tina te ebino bokomisi yango susu na tina bozongisi yango susu na tina na makanisi nini bon déjà omoni tina te eza na tina donc ezoloba déjà quelque chose très important parce que
nakomona ba CD oyo bino bosalelaka botila mpe belema na kati ntango mpe ebebi bobwaki mais artiste nakotala pour que a créer toujours pour que apesa toujours sens na eloko moko boye yango akanisaki lisusu mingi alobi asala costume à base ya ba CD mais eza kaka komona kaka CD te artiste ye moko na kati ya CD o alobeli makambo ebele. Makambo nini par exemple? Makambo ya lobeli na kotala lelo atelier na ye o pose espace mobimba yango moni artiste au travail apeli Boyoma 6 jours. Boyoma 6 jours. Pona ni Boyoma 6 jours. Ah, Boyoma 6 jours artiste akotalisa biso batrocité oyo akende na este oyo aviva pena kuna aviva kuna na este ya mona sikoyo makambo ya mona alobi nyonso aexprime yango na création na ye fasala baœuvre na ye oyo ya kobanda kolobela kaka pourquoi bamakambo wana nyonso elekela biso na este pourquoi la guerre basede oyo alobi donc nyonso ozomona oyo ya alobeli kaka bamakambo wana donc bashoko ya mona na este alukaki asexprime yango na costume na ye moko artiste ayebi comment est-ce que aki kopesa oyo susu pena sens ya par rapport ya thème ya ba costume na ye po eza vraiment thème eza œuvre moko en série po azolobela toujours ba problème wana ya este Boyoma 6 jours po aviva guerre wana ya 6 jours na este ya mona yango amona comment est-ce que bazo violer ba femme amona comment est-ce que bazo kata batu ba mitu amona comment est-ce que mutu ba tiembeli ya mona sikoyo na komona wana bino ngai il faut na pesa kaka toujours na s'exprimer kotalisa pourquoi la guerre. Pourquoi la vengeance? Pourquoi bloquer là? Pourquoi bloquer là c'est pas bien. Pour notre monnaie ni ba Gillette bino batata bosalelaka après avoir ko se raser bobwaki. Gillette oyo thème nango ezali signature. Signature ni. Gillette bakoma. Non signature donc ça veut dire artiste maintenant azolobe la vie à balabala. Comment est-ce que bana na biso ba petit na biso ba shege wana bango na vie na bango ezalaka ke non soki mwana longwe na ndaka komi na balabala tango kokuta déjà ba personne musu na balabala oyo komi lokola bango lingi s'intégrer na kati ya société na bango na bana balabala donc bango kokoma na bango sika moko batia yo pena mbeli si Gillette faut tia yo pota sika oza cicatriser ba tia yo pena Gillette pan comme cicatrisé et puis na simande ba mouvement que yo comme fazer comme signer faut bando signer ba makambiso to sala ka yo pour faire no sala ka yango donc faut que esprit yo ba bi signature les artistes atalisi pe comme na rouge et la kisi makila on etanga ka wana soki ba kati yo makila na bidon elembwana ya makila c'est l'essence, c'est la force, c'est la vie. Parce que makila c'est la vie à mutu. Comment est-ce que yo sko vie na yo comme le rôle un bête comme ça. Donc c'est un peu ça, artiste, atalisi, vie à balabala, les hommes à la montée. Il faut pas il faut pas vivre le col à Baramoko Baouti na ba famille. Donc yango artiste, te à peine à l'olingé na. Pourquoi vie à balabala? Badorko, bango bazaka badorko. Badorko. Ça la ming dorko. Dorko. Yango na ba sale bazaka na ngona ba poche, bazaka ba sac na bango. Donc c'est vraiment une arme très dangereuse. Donc bango sikoyo vina bango ba mona ngo normal. Qui fasse au samu. Oh c'est normal. Donc artiste a sali costume pour toujours ko interpeller bana wana ce n'est pas bien. Ils ont malamu te botika ba acte wana ya mabe wana. Donc c'est ça. Ozomela masanga obwaki tomelima etobwaki bouchon a comme costume maintenant na makanisi nini oyo oui toujours artiste parce que ça œuvre en série alobela ikaka toujours ba makambo ya 6 jours wana mais yesu ko atalisi pe que non na kati ya 6 jours batu ba makila etangaki makila etangaki ya pina otomona na couleur mboka. Oui, yangwana. Donc makila tangaki na Congo. Oh ils ont là qui ça déjà makila les sang donc makila vie à mutu. Vie à mutu wapi nyoso na besoin na nani kaka richesse. Oh ba jeune ils ont déjà richesse ya mboka. Artiste ya talisi siko ba valeur, talisi espace vert.
pourquoi espace vert atalisi nzete banini tout ça. Donc, voilà, artiste amoni ndenge nini te akolobela mboka na ye mpona kolobela mboka na ye pour que bato bacomprendre il faut atalisa yango na bilembo na ye yango oyo costume ndenge na explike oyo makila ya bato etangi nini tu baproblème nyonso tu wana ya guerre eza kaka nini richesse nde balandaka eza kaka richesse na espace vert bazozwa banzete na biso bagrime ezokende bazokata artiste abi non ya mona biloko wana tu ndenge nini bamakambo wana baproblème wana tu eleka donc yango habité ngai nakoloba yango na costume et puis asuki wana te asali na nzembo oui aza na chana ayembaka mpe aza mpe musicien asali na nzembo oyo biloko namoni biloko ya dentifrice après avoir kosalela yango tobwaki biloko batube biloko oyo biloko ya ope ozolobelaka makambo etumba ye alobeli sikoyo koto alobeli yango corona asali sikoyo omoni corona nde ezalaki na mwa eza na mwa basendesende voilà ye sikoyo alobeli corona crée corona pourquoi corona ndenge virus yango fo kotalisa aza na forme moko mabe aza na forme moko boye donc tozocomprendre yango te donc koextermine bebisa bia bato ye ata soko omoni même casque masque nango nde okomona mpenza corona ye artiste alobaki non par rapport ya temps oyo toza nango tozolobela corona asinspire mpe asa eloko na ye nde azwi mpenza asali costume na ye azolobela corona bongo epai boye tomoni bapupe bana bebe balingaka biloko oyo ekomi so costume na ndenge nini costume mpe oyo bana balingaka yango nauti oloba 6 jours ya artiste boyoma 6 jours batere wana ndenge bato batumbaki bakati makila bafemme viole maintenant artiste atalisi yango na costume atalisi maintenant voilà est bafemme enceinte donc massacre moko terrible ya monaki ya bazokisi basi makila etangi donc batumbi ya kotumba donc vi ya bato ebebi kaka boye yango artiste abi non photo dénoncer bapaya botika biso kimia nzambe moto apesaki biso richesse donc il faut pas boluka richesse na biso na ndenge ya koboma soki boya boya na négociation boye na négociation bokozwa richesse tokosala yango système ndenge ezalaka ke non sombi opie biso mokundu yo ozwi ba richesse eza toboma vi ya mutu mpo ozwa kaka diamant ozwa cobalt ozwa tout eza na este na nsima bato bakufi babebisi vi donc ntango mpe biloko yango ozozwa okende kosala banani bautilize yango kaka bato soko bato yango ozosilisa bango maintenant soki bato yango basili biloko yango osala yango suni eza donc tomoi bato bakoutilize yango su te donc eza na sens te en tout cas bango bamoni babata mayele baluka forme mosusu ya kozwelaka bamatière botika bato mais boya na mbongo tosala système échange quoi kuna tomoni moso ope nyonso biloko bato balalelaka bavandelaka baosala kiti na moso baosala na moso lelo moso akomi costume bon artiste azotalisa comment est-ce que lelo population na biso mpe bamisusu bana bakomolala na babalabala bato baolala su bien te omona motu mpena pongi na ye eza su malamu te babar partout makelele motu mwana mpe maso eza te pongi ya motu moto aolala su bien te ekomi partout makelele artiste atalaki mais ndenge tokosala mpe keno topesa message pour que bato comprendre que repos eza important repos eza très important artiste alobi non fo totalisa bato repos eza très important kuna ezaka babiloko mpe bolakisi bacasque kuna namoni ya barobo casque ya batoujours ya babouchon plastique wana barobo eza barobo artiste ase barobo mais en gros tongi kotalisa mpo moni costume mosusu eza artiste epa alobeli bacoltan alobeli coltan comment est-ce que voilà eza mwa monene tro
Lia Kanyango. Alobeli toujours bakoltan na est ndenge mais vous commencez ba chombo na kaka chombo wana artiste pe azotalisa moni na koltan na biso tala blogo sala lelo toujours salela mais pose wa koltan faut boma mutu siko téléphone on a na osela ngo ah bon na osela siko téléphone faut que lelo ozi koltan mais obomi mutu pose wa koltan faut boma nanu oh non pose wa koltan na yo mais otiki mutu à vivre nous na ndenge ya malamu négociation sololi aujourd'hui content et puis on ça makambu na yo en tant que science ça vraiment évoluer ils a été faut bomana mutu poser eloko za besoin kuna tomoni baba biloko mutuka na musika kuna tomoni on est biloko mutuka zana ba tio de échappement wana tisa zolobela toujours ba plastique comment ba caoutchouc et puis en même temps lobeli réchauffement climatique donc comment est-ce que ba tu ba milinga mituka milinga wana ba bloco wana ezo créer moi ba maladie ma belé l'artiste tali on a mituka belé na nzela milinga ba tola kata bis ya mutuka zo bimisa milinga bis etoni milinga voilà donc yango wana pollution milingezo bima papa en même temps caoutchouc wana mundela yake azu yake na ngwa to sa makambo na ebele artiste mona yake ba caoutchouc et servaka donc monde entier lelo tozomona pneu ba sel ba pneu na ba caoutchouc na biso artiste ça toujours comment est-ce que toki ko si sa makambo ba pollution comment est-ce que toki ko sa ke ba mituka na biso wana ebo chango za la état moko bien pour que ba babela te donc voilà donc sur ta ba veste mususu oui na kati ba veste ezali kuti belé veste ezali belé alandi ya Canal Congo TV merci ndenge boko benga biso tango yiso ko pesa biso ba suggestion na bino vraiment émission ya journal lelo na étape oyo to silisi na papa dete tozokende susu na étape mosusu epai wapi baninga mosusu bazomi bakosala mosala kasi merci na ndenge bauti kolanda biso na bokebi vraiment tosilisi te na papa dete tokokota so na télé mosusu parce que awa batélé eza parti na parti alors mpona kotalisa bino te tokomi na suka ya étape oyo merci na bino nyonso bolandi merci totondi bino otondi vraiment bozala kaka branché na Canal Congo TV bokomona bosabone belé bokomona ba merveille oyo ezwami na kati ya Canal Congo TV na ba émission kitoko tozobongisela bino oyo ezolamusa bana Congo ezolamusa ba africain na tina nkita oyo nzambe asila kopesa biso. Canal Congo Africa is good.